Mboteke noa aboyi lukolele tutezele fioti na kombo tata mwana pe tata mulimo centre pour l'air eki soto longo awa direct mananda kwanza ya solo tango na koma kiliboso na 5 mois to salaki awa ngana lobaki ete ba jeune nyonso totelema ba jeune nyonso toye po tosolola totala bino makambo toyeli ya konzolo ezaki bongo bibongo te konzolo ndenge toza koloba yango kambo nyonso bapapa bapesa biso batikaki programme libanda te nyonso ya kati ya bien ya mabe te kuna na 5 mois bakangaki makambo ebele oyo esengeli biso bajeune tosala bolamu na biso emonana esengo ya kati na biso faiblesse ezalaka te me totelema libela toyokani bie toyokani te faiblesse elongwa nyonso tozolanda oyo tozokomona na miso ezokende na mokili mobimba tobosani te batata bayebisaki boye biso boye ekozala boye na boye na boye kasi makasi na mabondeli yango wana eza na 5 mois bapapa balobaki mingi awa tokotikala biso na biso tala makambo ndenge ekotambola kasi likambo ya tata nzambe totika te yango nde ekolongisa biso na ntango wana ozala bomoi ozala te kola asalelaki nzambe tokozonga lisusu miracle nzambe akosala kozala minene kasi soki ozali kobebisa mingi laiso ntango ekoya mwa olamuka ezali te kasi soki ozosala malamu na yo nzambe aza kokonte makambo nyonso ntango laiso ekoya yo mpe obimi na yo te yango wana tokangama na likambo oyo tolona mpe tobokola eza na programme mpona bongo nde yango nalobaki lobi na pokwa $2 mokili mobimba tozali kosenga $2 mpona misala oyo eza na nkunzulu saison 1 esili biloko ebimi kitoko yango tozokotisa machine bokomona yango na ntango tokoza na eglize kolakisa yango mpona loso kopasola loso kobongisa masango mpo kuna esili saison B yango oyo bazali kolona deja alors nyonso eza na programme ndenge tozopesela yango saison B soki esili mpe directement toentame manioc ekozala ebele bahectare ebele baplace deja si esalami eza prêt tikeli kaka na biso tozala makasi mpona kolona mpe kolandela misala ndenge esengeli me bato wana fo baliaka yango nasengi $2 mokili mobimba bazolanda mpe bazoyoka oyo tozokoloba tosalela yango le 6 avril tokozala na programme monene Angola koya RDC akozala Brazzaville akozala na ba chef coutumier na bambuta ya lingomba na bato ndenge kaka bayaka leta zangaka te bangoma mosusu bazangaka te tokoya kosangana mpona kotala likambo ya kulumbimbi likambo mingi bapapa batikaki fo tolanda tosalela yango po ete programme nene ezali kuna na mbanza Congo
tozomona ke dirigeant bazoyemba banzembo mingi yemba nano nzembo ya banzako jeteki jeteki Mopembo Banza Congo. Mobembo nanga inasali isolo kele elombe tobuki masenge ya satana tolingi kokende na kulumbimbi ona kozongisa bokonzi na lyomolindu gai akadalanga isolo kele elombe tobuki masenge ya satana tolingi kokende na kulumbimbi ona ozongisa bokonzi nayo moyindo emokini oleni omano naisi mokini oleni omano muyana naisi mame oleni Satana kangwa bakamaki motuna yekwe yakira kongo mazabi yango bomoninga ikimanguna yeyi kosukisa ona kokata maseke ya satana bana na nyingina kende nasuka ya likambo na kongo Angola na nyingina kende nasuka ya likambo na kongo Angola manana gaboye bete satana tangwa bakamaki motuna ekwe yaki na kongo mazavi yango bomoni ngai kimanguna yei kosukisa ona kokata maseke ya satana bana na nyingina kende nasuka ya likambo na kongo Angola na nyingina kende nasuka ya likambo na kongo Angola batama de basukie basukibana ni aikibana ngasukisibago bombona basukina bombona bango ni aikibana ngalakakibago basukina basukibana ni aikibana ngasukisibago bombona basukina bombona bango ni aikibana ngalakakibago. Merci Jeteki. Oyo programme monene ndenge tolobaka les trois Congo toza na programme monene oyo biso kimbangiste tozolanda tozosilisa likambo na likambo ndenge papa batikelaki biso
na 31 azalaka na Mbanza Congo na Angola. Oyo biso tolobaka na 75 75 azalaka na Angola. 88 azalaki na Angola, papa Mfumalo, papa Diangenda. Oyo ya 4e nde alobaki akozala ye moko te ebele. Toza na programme tosala na le 6 avril, bato ebele mpe bakozala na nkamba, bakonzi ya ndenge na ndenge po ete tolandela likambo date oyo tosala mpona Angola. Kimbangisi oye! Omoniki bafete nyonso ya Lingomba ezolekela biso wapi? Bino bozwi te. Fete nyonso bazotuna papa koya te. Totalaka eleki yako. Bino boza na pouvoir makasi alors. Nayebi ke bozobondana nakende te. Naokende. Ngai nazozela bino kona na nkamba. Na ba chef coutumier awa. Tango nazaki na Pointe Noire, baye kotala nga ba chef coutumier kuna bavili. Kamba lobaki na sepelaki nango, kapa na bengisaki bango bakoya pe. Moko tozokutana pe alobi biso pe tozokoya. Alobi oui. Nzete oyo elala. Soki bakoyisaki yango na 100 personnes. Pona kolamusa yango combien? Po tozala ebele, tolamusa nzete wana ekweya babele ya kala. Sikoyo tozotonga babele ya sika. Oyo kozala biso libela. Nzete oyo tata Nzambe aloni. Moto mokili akolamusa yango? Alamusa te. Donc, kambo wana ta ezoumbela ekosala. Pona lere si esili, na silisi boye na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen.